Pourquoi manquer respect na sœur na yo? Petit pourquoi manquer respect na momi na yo? Petit pourquoi manquer respect na bandeko na yo? Ba mettre ba yo ko ba melango kaka. Mais un jour occasion zo mi abetana. On peut vu na biso nani rapprocher ou azaï rapprocher à Weranson. Les noms m'échappent. Après quand mande fois plus le royaume, c'est la biso nenga abetane ko na biso mon peka collègue na biso mon peka journaliste. Yango na biso que eza éducation ya ba maître na likambo mutango asalaki na koyiko ipesa o te na condamné ou ba maître mais na opesa ka ba maître conseil que toza ba sportif. Ba sportif lui on a biso za défendre. Sapi. Ba comment na église? Nana ko biso. Yo comment ko ebisanga mutu bazo bomanga tant que mutu wana ye mokaza na bana na ye na famille na ta mutu moko ta kufi. Nana ko kwa oni. Tozu maison mère, tozu BCBG, tozu orchestre Moussoussou. Ils ont la victime, ils ont pas fait, ils ont partout. Tolela na Babylone, petit moko Mobutu akufa balobagani. Oh héritier, Charlie Mobutu akufa babaini, héritier Bomaït. Est-ce héritier Bomaït? Tolela petit na biso moko akufa na Jonathan Likompa, balobani, Fabrigas Mutalia, est-ce yo zalaki to play Fabrigas aliaki. Voilà, très heureux de savoir que vous êtes si nombreux en train de nous suivre sur votre chaîne MJ Télévision. Merveille, bonne année 2025. Nabatutu bota la biso na MJ Télévision. Merci nababoni na biso. Merci nabatutu. On va scotcher cimenter à ce net moment. Merci Mingi. Na maman Mami Wanja, la première dame d'Orléans. Donc, bonne année na yo. Alain Ganda, grand frère propre. Bonne année. Sonia, Lomouanga, petite sœur Bafossette, vous avez belé Ogoshi, Erna Bordeaux, Prince et Toukouzou, l'honorable. Vous avez vraiment ébélé Bota la biso, vous avez scotché cimenté. Les lots sur la masse solo, Italie Sport. Les lots na l'un des sportifs, il y a Mounene et Kinshasa Oyo, au nom de Maître Tchétché, Maître Membe. Donc ensemble, Tokoso, la Naye, ça concerne rapprocher pour Azapé là, il faisait partie. Il y a rapproché, il y a BCBG, donc il y a JB Piana, Tosolanaï. Par rapport, il y a rapproché les lots, délire, n'est commis trop. Vraiment, il est mieux placé, juste à mes côtés, directement, je m'en vais lui souhaiter bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année à toi bonne aussi. Santé. Très bien. Santé calme. Ouais. Bonne famille. Famille bien, famille zana poto, bana barana poto, ngana kuma ngana kisasa. Ok. Ouais. Maître Tchétché, les autres aussi, on a MJ Télévision et ma casquette Moussoussou. Je vais dire, vraiment, tu fais jouer parmi bateau yo Bakria Wingé. Aujourd'hui, tu as opéré la casquette étant que sportif, étant que rapproché, parce que aux ala qui paye, ceux qui ont rappelé Bisso, aux ala qui rapproché, et ben non, on comment rapprocher à JB Piana. Tu as rapproché à JB Piana. JB Piana, c'est un ami. C'est un ami. Mais naka ba mettre bandal quoi. Na bandal ne ba mayakuza bandal ba sportif. To bandi lit na biso na stepe et pas mettre longa. Na stepe au matapo kitambo. OK, na piscine. Na ba so l'équipe pont. So l'équipe pont na gauche nobo. Stepe zaki wana. Toka na lit zaka wana. Toka pe na funa. Toka pe na ikaji. Do na sali karaté, na sali judo, na sali self. Na suka na ko sala. Sania na ikam. Ikam ko yango ba ikajit. Ba serran les ara ikajit. Ikam ba tonne belé. Après ba centrakin ba mettre ba belé funa. Bon, biso tani génération mo na ba entre deuxième génération, troisième génération ba kabo. OK. Hein? Génération ba kabo, ba génération ba vient na biso ba Shaolin, on a génération nanga. OK. Hein? Ba vient na biso ba litanda Jaguar. Hein? Ba kangala machine de guerre. Ouais. OK. Voilà, Nathan wana ba sibolite na matete, ba mettre tison ba kufa ba zebele. OK. Donc bino bozali lo wana c'est c'était entre la troisième génération. Troisième génération. Pour ba kele. Ba edi entre première et deuxième. Pour to ba mettre ba katira mine ba kele. OK. Ba zalaka après to comme ba micmac, ba soda moko ba zalaka ba droit de l'homme. Oui ba ki kake.
bakake nyonso to ba génération na biso ba kai voilà ba génération na biso ba sibolite ba génération na biso ba city train bandu banga ba kisi makasi mais eloni ni oyo e sitaki yo po okota na makambo etali catch bon catch eza lite to bandaki na gréco-romaine libre olympique combat au sol si baye ko bimisa biso ba catcher abimaka pamba te catcher il faut abima il faut banana lit obanino na combat au sol lit gréco-romain libre olympique après ba filio na club moko mais ba vi ba série na bino ki sezaye makasi ko bina bozo bin sa ozu pasi o ba ozana ngo bwakeli mutu mosusu pourquoi parce que au Mindele tondo mona ça s'est passé autrement au moins que sport spectacle c'était au rendez-vous Mindele pe bana kisi makasi ya talisman mais mona na raté voilà bokoko biso bokoko voilà bokoko na biso michoko solo po bota la biso to mona yedi ba série mo ba kina pe na poto amisa Mindele muchoko wana faut tourner que so ponga na ba bimisa nga bichopote nga na bundana edingwe tozalaka de tobundana tozalaka yape combat na ngate yaki combat ya Lubuela Zefi oyo na parler de sport yaki Zefi Lubuela a champion d'Europe falaka bundana edingwe mais ndenge ba Mindele ba monaki edingwe ndenge azalaki soka betaki Zefi alingaka botole titre ya champion d'Europe yango esalaki ke Lubuela Zefi aboyaki kobunda na edingwe bon biso pe to bunda ba combat na Bruxelles na na moins choc na lokolo c'était pas prévu na bunda bon ba catcher to tikala ki tozali entre 5 catchers basali tirage au sort to biminga ina maître Rodgens ya bana lingwala ba yebi bana zone Kinshasa ba yebi Rodgens ak élève ya Bossei premier Bossei premier tikala Egypte na ya magie maître Rodgens Yazare mouta 80 kg, on a mouta 79 kg, 78, de 78 à 75. Bachebi sonaye poto bundane dingwe dans les 110 kg. Lelo maître Membe yopé aux alara na ba cri-gris. C'est ngana za parmi ba techniciens. Au moins na 4 toi na ba catégorie non. Non. To tchana le sport, na sport ko tchaka na okisité. Okozo no kisi mais soko za na oyebi kokoya te, oyebi shiti te, oyebi présité. Donc qui c'est batia kango logo la té liboso ya sport oh nazuka kisi non kisi eze logo moko protection pour protéger yo ozomona mais biso toza ba parmi ba techniciens bato ba bunda ba combat technique mon ba côté biso des techniciens contre maître Pouma ne bando Pouma za lourd ba biso ko la ba Fibita Otao ba vient biso ko la ba Herkid Botamba ba vient biso ko la ba maître Shaolin do ba technicien de ring. Donc, on a un technicien, on a un combat style allemand, style Alaska. Donc, on a un style américain contre Dingwe. C'est pour cela que qui point de 75 à 79, on a mettre Rodgens de 80 à 85, si on est au présent, 150 et quelques, 200, on a et Dingwe mouta 110 kg. Ok. Dans le moment où on a un catch, ezalaki na bato makasi belé non oui bato makasi bazali attends on a bato makasi nini o ba nord ni bon bato makasi ba démarque bato makasi ba sportif na bato makasi musu bazaya parce que bato makasi wa ba quartier on explique bato makasi ba na démarque bato makasi wa ba sportif boxeur judoka karatéka ba sportif ba bato makasi na ba yanke ne bato ngena ba vile so ba zefondo bazalaka ba mettre likis ba mettre Hakim na bandal ouais Kimbanza oui ba bata basala ba sport mais ba nkuma mais tu rappelles ba mettre logo ba mettre Brice na bangiringiri tu rappelles ba mettre Joe Maboul tu ba mettre Belé ba mettre Hakim tu ba mettre Belé ba mettre Teddy ba mettre Belé ba vient na biso ba Big John oui ba boxeur ba Kim Malebo ba vient na biso ba Kabasu ba Libo Kake donc et qui génération de génération non mais ça qui marque à l'éloté. Ok. Mais lelo par rapport à bateau au basala sport au pays bas sportif pina au ba nous dominer na sport na moment na binoza ki banani na net na bandalunga bon na bandalunga batamakasi bazé belé bon ba vie na biso bazalaka loka si je me rappelle to kana ba vie mo ba no benge vie matos ano zala na mbavu ya ba grand frère bangweba ya no kwesa batu na mutu so betcho coup de tête au kwe to kana ba vie ko ba Big John
bon na biso na sinki to yaka ba maître le maître Joe Mabulu mukumbusu bato baka na ba self défense to yaka pe so na ba bisengo to na ba Bouddha ba maître Bouddha pauvre Bouddha kufa bon ba c'est na papa daki non na ba papa daki ba vite on ba vite ba judoka ba on ba Zelex ba vite so ba Teddy ba karatéka ba tamakasi ba zebele partout. Na côté il y a na côté mosquée tu as ba Daouda Léopard Dada tu as ba Transmac pauvre Transmac akufa tu as les sous na Dada na ni pecho ba mettre ba rebelle mais l'autre betali selon ba tomakasi ya ba sportif na biso mingi ya Congo surtout mingi ya Kinshasa to moni mingi belé ba kufa pauvre quand d'autant ba kombwana mingi ba cotisation aujourd'hui il y a dit moi mon ngenge Ouaza Kolotuna aussi, je ne me trompe pas, les lots, Aza Nambé Hôpital, les lots, Aza abandonné. Mais évitez, tant que bien sportif, est-ce que vous attendez les canissimo côté à hôpital là? Bon, on les a. On apprendre en haut et pas d'ailleurs, on apprendre un peu déjà pas à Maman Sylvie qui est digne Wazobé là. Bon, les élèves il faut total à ministère, n'a pas sport, hein. Vous avez parce que ils sont venus en Boka Bapaya. Ce qui est le Ndenga va en France plus de 25 ans, 27 ans en France. Tout le monde y a. Est-ce que vous avez une association au Pénac et les lots y a profit? Fédération Zali, Fédération Fezalit. Parce que les lots tout le monde a musicien, là ça va ça va. Yango na lobby na yo ke Ezali eloko moko papa Mokonzi Fachi Fatalango pe tozana ministère. Il y a sport et si même na maboko ya jeune. Faut ba luka ko créer biloko mo ba pesa Fezalit ou Fezakach mbongo ya ko oyebi ke tozaka lelo kaka na ma problème ote tozaka problème ya ba Hercule Botamba tamba saka ba accident ba bossé premier asaka na mama ye mo plus de 2 ans mu Congo poli pour bato théâtre ko do na salaire pour les cabines ouais eza nango kaka sport mais lelo na mo préféré na mo tombola pe bende la Congo ouais mais surtout le Edingwe wana Edingwe bundi abeti belge na Madeleine abeta champion Belgique aya na ceinture donc eza mutu moko za ko l'icône na catch congolais bako ko tike boete bongo fédération na biso ya catch eza wa fédération na biso ya lutte eza ministère ya sport musana ngoni ministère mobimba esimba mi pe na maboko ya jeune comment on écoute nani ministre ona un ministre na biso azaka Didier Bumbibu ye wana te so Didier Bumbibu ye wana azalaki na hydrocarbure asa jeune biloko wana fo ba fachi beton akoka kotala likambo ya papa Edingwe po Edingwe aza l'icône na catch congolais Edingwe bundi na libanda auti kozwa ceinture mukolo Edingwe bunda na Madeleine nga na bunda na masosa yuma bota la catch ya Congo na catch ya bande kumsu ba libanda pour ne pas citer Europe au cas en Afrique au moins que moi différence mais ba moyen mindele bazo pesa ba sportif de bango ba salle entraînement ba possibilité biso toza la possibilité ni ku lelo makambo ko améliorer pour Fachi Betoyer mais tant que tozaki na bato ya kalo nyoto ba leka et le côté ba zo ba mbongo ba tchana ba poche na bango ya on a dit que Didier Bumbibu aza jeune faut tela makambo so que dingo zo bela pona ko zo dingo soin na ye ko tinda na poteza eloko muke c'est ça. Ok, donc Toroso là, donc vous avez qui na catch, vous avez qui na sport, mais au sangana qui peut na bande ko ba musicien, au l'excepté tant na ebelé na ba musicien ni o soko rappeler biso. Bon, ngana za na Cla Wenge, ngana ba musicien au théâtre génération yo, ngana génération Cla Wenge, hein. Donc je salue Adolphe Dominguez, je salue présent Jibem Piana, j'ai sali Werason, aux générations de Bisso Yangoana, malgré Missous Bakoza, à bas âge, à 2 ans, de génération de Bisso Yangoana. La génération de Balé qui n'a pas bango peu bien, n'a qu'un des concerts à Fali, ba petit n'a pas Zawana, ba Coco Dilasso, ba petit n'a pas maître Choubou, ce sont ba maître Nyo, surtout à Choubou, ce sont mes ba petit n'a pas bango bien, sauf que pas Wata, n'a pas tout soupe, pas Wata, Batunanga. Ozoma batusu ba pas faire batunanga donc entre biso ba sportif ba biso na biso ba sportif moi et lo kone zalaka ba otala maître Tchétché respect za na biso ba sportif wana na ko ya pe concert ba sportif mais les autres moni plus il y a ba délire il y a plus ba dérapage il y a bino ba sportif bo million na monde de musique et mais na bandeko na bino ba musicien to momo na mingi ba sportif o biso to yebi na notion ya sport
jamais sportif, ou sportif à bêta, ou non sportif. Donc les autres on a mettre tout rapprocher pour ne pas citer leur nom. Les autres bêta pour s'attaquer na ba journaliste et banda les autres profite au mona pour mettre profit nenga bêta marketable. Ou les autres on a bon toki nango nani besengani balondo auto bêta bande ko na biso abeta ndeko na biso moko sala patrici eleza ozui mettre jeep ko beta bande ko mususu ba journaliste ne bité bino etant ke bakulutu bomona makamondeli. Bon, makambo ezaka nango bandaka la ya ba manka ba respect ya batu mususu pe ezaka batindi oyeba yango te ezaka mo eloko moko ni petio na manka respect mutu moko mankaka mutu moko oui bon qui s'attaquer na civil na individu bon ça dépend ya ba sportif lokola biso boy to pe na ba petit mususu ba bandel ba manka biso ba respect petit base bene na kotanga ba kombo te manquer respect ate à me traiter mes aga petit manquer respect mais na dignité no pe soko tali mo bois qui sert mo pe sauter otiki ezaka ça dépend ya maître na maître mais ngana bi mingi ba coaching ya coaching ya ba leader ba ngomoko entre leader et loso ki besengande beti mutu c'est fali na ebité wana ngana koyeba no te na confirmer gola so ki mettre jeep abeti mutu c'est ferré na koyeba te musu pe ko liti na biso ba coaching musu ezaka nini manka respect moko boy waka na vie moko boy yo manka ka respect ba beta yo pona mutu moko boy mais yo yebite mo betami moi ba maître ba beta ba tupa mpamba te c'est que mutu wana sala likambu moko boy ba maître ba sepela te ozoko yango na biso coaching coaching ko zaka leader atindete et quand ça appelle petit moko manquer respect na serre na yo petit moko manquer respect na momi na yo petit moko manquer respect na bandeko na yo ba mettre ba yo ko ba melango kaka mais un jour occasion zo mi abetana pe vu na biso nani rapprocher ou za rapprocher à Weranson les noms m'échappent après ka bande fa pim lo wayo na biso nenga abetane ko na biso mo pe ka collègue na biso mo pe ka journaliste yango na biso ke eza éducation ya ba maître na likambu mutango asalaki na koyi koyebesa o te na condamné ou ba maître mais na opesaka ba maître conseil que toza ba sportif lui on a biso ezaka défendre là où il y a mabe c'est une bonne chose pour yo obikala ezalaka sportif akoko bunda te olakisa carte na yo okuti mutu mo ba bete na nzela oye sportif akaboli c'est ça. Est-ce que va mettre les lotos va rapprocher, est-ce que va respecter bien la norme qui était aux appels à rapprocher un musicien? Bon, ça dépend de l'orchestre. On a vu la plupart de Batumingi, bazar na orchestre miné ba respectable. Oui, ba respectable. Mais c'est B50 ba. B50 na yo ki on ndenge yo mutu apprendre nga B50 za mettre mon abi na poussa na pembe ne mingi te. Komela masanga. Oui, akomela za mutu, oui, akomela ngo pa bimisi yango. Na mbango abimisi yango na pompage abimisi yango masanga ya mabete exeka kande ya mabe koloba te bo mettre komi sango kuta mela kape mettre zaka mutu lokola yote ako ya pe ameli na ye y a pas de souci wana ezaka wana ma ya solo via mutu ezaka nango ezaka kaka bongo to yaka na mokili kaka mbongo na basi soko za na mbongo mwasi le makambi balé eboma mokili mwasi na mbongo on peut que ça monte à c'est normal. Oui. Ah, ça na moi si na ye a pe na basa tami balé mi ça. Oui, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas ça mutu ko abisonyo soto malgré discipline na ye et ça sport à sali. Sport ça oui. Mais rapprocher ça ka poste. Ça ka poste ninga na ça rapprocher ya honorable Dani Chanda et Tanda. Non. Et ça de l'autre côté, on a vu. Il y a un moment il faut mokili yango sepela melalia tango liwa yaka ilobaka te on comprend ya vie na biso quotidien na biso bafrika ata bataizone ata makasi oyo to bakatiere baaméricain wana balangwaka fort bawhiski biloko makasi bamelaka epekisami te lorsque tomona barapproche bango moko tomona maître jeep moko osala batiktok nesi bambwakela bametre kobwakela bametre fali kuna pe mettre fali pe asali pe ba vidéo TikTok ko que est-ce que c'est lo mo boza normal bon wana vraiment na ebisio que moi mukenga oyebi ke na bima moi muke na makambo ba sport mbule pusani na bima moi muke na makambo ba musique et comme moi rare
même moment nanga ba concert nga naza na kati ya BCBG jiba ibisa batang ba lourd mwamba baza bango nyoso jiba ibisa bango le champion lourd mwamba yebi après batunanga mingi baza ne pas ya jibe pianata batunanga misu baza pas wera son ba yebi nga respect za nango kiza jibe angalia ye maître lourd jiba kolia ndenge ni wana bakomema maître komema nga na zanzambe te pona koyebaka soki mutu wana selo il faut tourner mukolo benga lu mwamba o tourner la question ba makamu susu ezali moye tolo bezate ya beta li solo zela ngana nazo ebisa yo lu mwamba mutu nanga aza mutu nanga ba lu mwamba malige baye sima biso va tozala na ba wenge tokana ba maître tekas to ba maître belé ba voyageur pauvre ou tout kokende nani vrai ou faux lu mwamba jibangalia angalia to angalia yo zala kitana ngalia mais yemo apesa témoignage on a témoigné ça pesa na l'église il faut yeba pasteur wana soki zagine ninga na yebite na yebi makamone na yoki onga lelo pa na yo na yebi yango te nga na yebi yango te na yoki onga lelo pa ne po biso doke po ba jibe tika biso tout ozalaka na ba wenge wana batika la kolianga te na tika ko sala pa accident na jibe na bika na kufa te maître bajana akufa pe a son âme baza kufi na maladie azalaki na nzoto jibe mtabumi te boko so famille bomaki bon so famille mo et là on a prouvé que JB non tika polémique wana tozo le maître la bisa les grands journalistes masolo ya maître Baja o batutu ba yebi ngana na yebi makambo wana te yoka na mona bandal na yoka repa na yo yoka kango wapa makambo boyo na yoka ngote je maître Baja kufala na bi Baja azaki maladi makolo vimbaki ngana Baja tono uta concert to sisi concert ba petit nga ba zeis ba mettre tout to ebo marché to lia ya ba no lingami ba biloko ma mibali ya ntaba aller ba mabiloko ntaba to na bo marché na cheta wana ba 4h 5h concert esili nga ina ba mettre tout o ya BCBG to lia ensemble à libérer ba tout ba transport na ba même nga na malgré na guerre rapproché te mais respect za gaga ke muta présent JB Piano a sibisinga pe mo transport nanga mais na tribo ba période wana comme moi maladie zela neza ko expliquer yo ba tu baza ko tala biso to zwa kate bo to zwa kama kamba ba famille ba tuté o makambo ba fardo ba tuto ko tsa ba kombo ba tu wana ngana bisayo bible zo ba na poser la question hein autour de la question mais pour répondre aux questions na zanzambete naza pe o prophète ata ba prophète ba mo obi ke ti lelo mutamo lo mwamba wangani parce que oyebi ke témoignage ba tutu ba yoka est-ce que ngana biso est-ce que ngana ndima ba prophète na ndima ba pasteur nga sikatenda te yebisanga makaba ba prophétie wana selonga nzamba sa aboya be atikela biso Saint Esprit ba boma ba famille ba tobele ngana za na tangi koma mutu te na biso makambo ba prophétie e boma ba famille et panza pe batu na ba frère no mo na ebisio na zo répéter lo ezala prophète na na bi que prophétie pour nga ele kakate Jésus tikela biso kaka Saint Esprit na chambre haute donc mutasiri donc te bon wapi bato banganga onyoso bazaka kala bano tala batu misapi bakoma na église nana ko biso yo komo ko ebisanga mutu bazo bomanga etanke mutu wana ye moko za na bana na ye na famille na ta mutu moko ta kufi nana ko kwa oni ya kokoa mutu ebisaki yo zoloba ye maître wana ye mutu na prophétie ba pesa ki na zala na expliquer na yebi lu wa mutu nanga na lu atia betelanga lisolo te na kana ye c'est mon frère na kana ba betelanga lisolo moko te o na yo ke na yo ke ngape na mwana na yo ke ngo kake pa na yo ya on expliquer au grand journaliste na ba vie lelo to tika ka komi tiaka ba fardo ko bangango mutu ba le mutu boy ezo ko avancer bisoté ya solo biso ba congolais tu as un esprit ya matérialisme oh mutoyo kisi oh non est-ce que et le qu'est-ce qui a provoqué séparation ya JB Piano na maître lourd moi séparation monsieur Gozala oui bi que er mo pesalaka président ko simbiso pe loko président ko zapene loko mo ka bosane ke pa na yo zela loba asimbiso loko mo pa na yo aya tunye loko ngo ndenge loko nanga ona lo ba lourté na le ba masebele nazo ba na yo kasi na pe il est causé séparation wana wana faut tout nanga entre président JB na Yelou mais à l'occasion nous bi nanga mukono ko na maître Lourd Mwamba na ko lukana tourner bien Lourd Mwamba na émission mo ba tunanga likambo expliquer nga mais nga selonga na ebike ba bon na expliquer likambo ko maître dada oya o ba benga Léopard aga garde ko ya Kofi o bien longa na Kofi ponani
oh uti ko kufa kalaté garde corps moko ya Kofi akufi ana awa comme il y a ce Taylor maître Taylor alongwa ponani yé moko ziba banana ba maître ni combien balongwa toka ba maître Tekas ba maître belé hein balongwa ponani de exacté le losoko longwe na mouvement comme le prophète alobaki na ngaboye concernant boye ngona biso moi je crois pas sur les prophéties moi Tchembembe je crois pas sur les prophéties ba musicien ba tunyo surtout beaucoup na ba maître ba maître na bien opéter na yo ke on repa na yo na yo ke on ba kambo banda ba orchestre to vandi na ba orchestre nyoso minene banda to vandi to ndo mona ba orchestre na kona na yoka même teli solo mo to ya o to luka to lia mutuboye na yoka ngote nazo kaka nde bato balobaka o mais soki to landi journaliste to landi ka biso ba congolais esprit kaka balia kiye basaki boye mabe il faut tout na kaka jibe na lu mwamba nini le kaki entre bango mibale na yoka côté mususu yoka na yoka batu suba bisaka nga mbongo moko yoka na bisayo na yoka ka batu suba lobaka nini o mbongo moko mutu moko na Angola pesaka lu mwamba apesa jibe lu mwamba pesaka jibe te na yoka ka ngene yozo na yoka pe pano apesaka jibe ape lo eskoka jibe ne na zo yoka na yoka ka na masolo beto yoka ka mutu moko za na Angola apesaka lu mwamba mbongo apesa jibe lu mwamba apesaka jibe te mutu ana benga comme ba conflit nande ba lobaka nande yo zo loba o ba tumsu ba lobaka bo menga na connaissance nanga nde na bano na vana ba orchestre pe na vana ba musicien biso moto na Wengel Paris to boba mutu te tangu to kufelaka musicien na biso akufaka ya mona lingwala nani Blaise Kombo zaka accident balobaka ni Wenge tolia it est-ce que na lia kana Wenge ko to zo succès ni to zo pas Blaise Kombo ya on a biso OK ba makamusufo ezalaka entre mukolo mona ba liwa musu eleki na ba Wenge na ba morsi bit belé les pour ne pas citer ba Kombo ezebelé to na besoin autant ba Kombo te o leki est-ce que biki ba kiza plus ba leader mais ça ga bongo te succès te tozu maison mère tozu BCBG tozu ba orchestre mususu ils ala ba victime ils ala pas faire ils a partout tolelaka na Babylone petit moko Mobutu akufa balobaka ni o héritier Charlie Mobutu akufa baba ni héritier Bomait est héritier Bomait tolela petit na biso moko akufa na Jonathan Likompa balobani Fabregas Mutalia est yo zalaka te play Fabregas aliaki bina fila auto kufela musicien et kalaté bina file Mutalia non laissez les choses là. Il faut enlever cette croyance. Si tu veux vaincre l'erreur, il faut enlever l'esprit de crainte. Cet esprit te commis dans le caca. Non, ma musicien, mon arabana, on est l'autre côté. Oui, ça prouve que Ouerason, moi, si n'est pas pasteur. Ce qui Ouerason, on est l'autre, comme pasteur, à Kolongolango. Pas mon salaire d'Zambi. Bazala, on est l'autre côté. Tout ça, l'émission, il faut dévoiler qu'il n'en a boué. Musicien, il faut en aller l'autre, au bombayo. Qu'est-ce que c'est prière? Mais souviens-toi du jour du repas pour les sanctifier. Prière. Ce qu'on s'y met dans le bon comme Moloki, ce qu'on s'y met dans le bon comme Moloki, on constaté. Tout le monde là, n'a pas un conseil de mettre nous surtout. Tous les sportifs, oh, allez mettre Simawera, oh, mettre Simajibé. Moi, bato basala sporté, obeta betamingité. Li comme ça qu'on le kaka. Alongba wana neti maître ninja pe abeta makasi babeta na soki muta comme indiscipliné dans le bino une fois no bino deux fois trois fois na kobeta yo maître ninja wa vie na nga me obeta fort c'est ça on dit ba maître au péction une fois deux fois trois fois à corriger mais tout le monde l'esprit ma ko ngol banango biki ba maître ba komi ko beta bato so ba beta ka bato c'est que bato mususu baza ba litiger c'est que bato mususu ba manka ba respect ou be bato mususu ba ko ba tinda ki bon muto ne faut corriger. Voilà, merci. Nous voilà arrivés à la fin de notre émission. Mais un message fort, n'a pas mettre union surtout. N'a pas tout au bolinga balanda le colonabino ba rapprocher, bazala tout. Bien biso ba sportif. Ouais. Na ko pesa ka conseil na biso sport to sala ka ngopo na ko to mi garder biso moko. Ba spero ka ngalelo, ba 57 ans, 58 ans. Mais naza ko mi garder na tumbuka ka ti lelo, même moule poussani. Donc discipline les sports les rapports na ko mi garder yo moko. Donc ils étaient pour nous remettre à rabat. Mais tobo ité, mon pe kande yaka ubundi.
mais tout le cas ça l'effort pour sport ça c'est maîtrise quand tu fais une art ça pour maîtriser surtout babina poto ba mettre nyonso to ba poto na ba mabunda ba na bango ba na poto na na tanga ko ba ko mona ba onte ba mabunda ba na bango ba ko ba kando ba ko le roi ba musicien na ko senga ka to za la bomoko to ba sportif to ko se défendre hein et loko ya biso sport to sali na senga ba mettre nyonso to baza na ba orchestre baza gauche droite moi discipline moko za to kisakanda likamsupe ko za longo beta muto okchena se voilà 2-3 personnes bon on appelle si kaka mbote mingi zaka na masa na Coco Shango na pesi pe biva na London mbote ni makasi na pesi Gimisho Kuntakite mbote sans oublier honorable Dani Chanda Kalengai mobali ya mama Shuna na pesi pe bana na poto Priska Cherry Jennifer sans oublier maman Pasteur Etelia na Orlyville. Maître Tchétché, hein, donc c'était Maître Tchétché Membe, donc l'homme qui a affronté l'homme qui a affronté lobby, merci donc Tosolo Linaye, donc qui vraiment il s'est exprimé qui a ouvert. Mais totika na biso sport, to tia maîtrise, to tiki sport parce que yo moko uto lo balikambangwa mbongo ezate ba choc eleki na boy na buka na kingo ne ba masebele ba kufi quoi. Ndenge dingo azomona passe ya fédération na sengi mana ministre na biso sport Didier Bundibu ozaki na hydrocarbure ba bien dingo azobela et dingo za l'icône ya kati congolais ce que zaki mais ba transférer ba théâtre mais ba transférer bon ça la effort Fachi Beto pe ba continuer biso ba gouverneur ba yesika ba ça l'effort na ba ministre mususu bo luka bo sunga edingo bo tinda tana ba mboka mopaya aka kozwa soin ba soin pe comment awa Fachi Beto abongisi pe makambo na kanchachi hôpital na biso pe minene tina ko kendeke lisusu libande zate ici fi bazoyeka en charge soko ya na 50 biloko nyonso eza na kanchachi Fachi Beto a chaque traitement makambutu na kankokolo ba propaganda te na ndenge mabete changement ezali na mutu ya politique te mais non honorable Dan Chanda na pona yete na vai na poto ça fait 10 ans on a ba réalité si tu veux to changer mboko il faut to changer mentalité na biso ba congolais mon to vani na pouvoir 32 ans ya Mobutu to esusu na dictature ya Kabila ça ka benga na Mobutu mbango po memela biso ba rwandais o pa ya kazakine congolais te ngai naza ko yebisa yo ngai naza diaspora a plupart ba tunanga mingi ba na politique ba yepo na to améliorer mais Fachi Beto za na vision yango il faut toucher la constitution oyo ezo gêner biso félicitations Fachi Beto bana Congo biso tout accepter likambwana boye ba yango constitution oyo biso ya kala ba flamand ezelo moko ezo boma biso ça c'est moi qui parle voilà na politicien te mais tozo mona mo ba changement ngo mais changement ngo zo senga biso mbule belé lelo tokozwa ka mboka o ba bebisaki te na 2 jours 3 jours to bongisango mais dans l'avenir mboko de bonga mandat liboso to betana bango ba miyibi ba FCC cash et boma biso temps nazo constater petit siko bazali faut to remanier bango to buaka bato nyonso mabe bazo bloquer biso mais kalate Fachi Beto ko comprendre que Aza merci beaucoup très cher ami voilà vous êtes très nombreux donc il y a la biso merci donc on a fait ça ba meilleur vœu na pena na batu nga na boaka Alain Ganda na boaka batu nga Moulaï donc mon bana Paris bazole la bana Londres la première dame d'Orléans donc n'habité aux Nazana bana Londres Masiandoki Biva wana grand prêtre Masiandoki Biva mobali amba famille bakala Sam Kuku Berli Jogo o bana London Berli Jogo Sam Kuku Masiandoki ne grand prêtre grand sapeur mande fa pembe lokola Koffi Olomide na kena bana Paris Gimisho Kuntakinte Michel Miyake Bron ma ville Adona Vienanga moko Miguel ya Strasbourg sans oublier Coco Shango masana nga moko Coco Shango akaneka musika te
Voilà. Bonne Inseka. Chers amis, on se retrouve très prochainement. Bosani, Basaper, les tendanciers de Jérusalem, les guerriers combattants, Bana 100 ans, grâce à Père Bandal, Nyon Sombo Tenebino, tout ça dans match Kalatea, match Ezali, Mabele, Zobeta, les guerres de 100 ans, les tendanciers, on a parmi président les tendanciers de Jérusalem, président d'honneur, na Bango, na petit petit na pays Mboka, na petit fondé Mabaka, Saoudi. Voilà. Bachim Prela. Merci. Chers amis, on se retrouve très prochainement. On va s'en aller petit dans Lévi Paille. Lévi Paille. Lévi Paille. Pétion nous dit que Pétion a Zouaki. Na consulter Pétion a Zouaki. Pétion a Zouaki. Mais oui, quand ma camarade politique, Pétion a Zouaki na bandel ba votaki. Pétion a Zouaki. Pétion a Zouaki na Wibiso. Mais ndenge ma camarade betaki ke ba biloko wana e betaki ba Zouaki ba donner mususu ba votaki plusieurs ezaka stratégie. Voilà, merci. Donc bye.